Mbote mingi na batu nyonso bandaka émission biso na www.polemiquetv.com. Wana na pesi mbote mingi na ministre de l'aspect Chouna mingi, pourquoi pas à sa femme Irène Masiandoki. Mbote na lisusu na famille chouchou kuna na moni nene lelo na diable. Lelo na même no surprise moko ya bien. Toza na quartier na Kimbangu na fouiller parce que batu ezaka o ngana kenda kite. Oh ngana kenda kite. Lela lukemna mutu akenda ki. Pourtant on est na monika voiture na comprendre kazali. Dans na quartier na ye na surprendre na baki faut na fouiller mutu pa kenda ki. Pour bazaka ngana kenda kite. Oh nga photo ba poner nga te. Mais mutu ba poner qui est-ce qui est spécial? Il s'agit de Lava Lava de leader. Et leader babi yonde makambu. Boni papa leader. Oui, ça va na mawanza mbiki mezali. Leader, merci vraiment na CP, on est na monio parce que non, on m'a invité on a kenda kité. Oh photo ba pona nga ité. Tebité yo muto uti. Pour vite na zona monika voiture na comprendre que ça. Pour babi ko ça pipi. Pipi do. Quand ça commence à klaxon. Pipi leader yo na. Leader explique son leader au groupe ni ça pour les leader. D'abord merci d'abord pour la émission oyo. Na kati nzolo banakati inye mfana na expliquer sur ce qu'on a pas comprendre like ngai la valider pour la mama mituka na bandi yango lilote ngai na yebana kina nteme na kadana mituka donc na ko le bagubli wa za matériel za bilo mo déjà pendant la compétition na patron biso zali patron ba comité ni on soit la mituka za banda ko eta ba tino so tuyenda zali to dépendra na ye patron na biso voilà nga théâtre na mutino vraiment musika depuis 1900 Jésus-Christ pour le l'église l'église na quand expliquer d'abord l'église za même malamu et pas Thomas Aidi na bala père du réveil ya Congo sur mo l'église de réveil na Congo c'est ce monsieur là paix à son âme Thomas Aidi na bala na zo chance a tchanga le beaucoup sangai tira loin nous autres loin. Oui, ça se voit vraiment là, donc leader vraiment ça se voit. Pour toute église, moi na Sony, pasteur Sony, pasteur Mutombo, il pas qu'il pas bon. Ngana kutana bango, nous avons makambo ngai. Na makambo pasteur, ngana lo na makambo ngai parcours ngai la validaire, j'ai commencé le théâtre à l'église Pepako Nzambe Malamu, j'ai rencontré le monsieur qu'on appelait Thomas Aidi Nabala, père spirituel de l'église des réveils du Congo, de la République démocratique du Congo, et il m'a mis la main sur ma tête. Il a dit tire loin. Donc voilà, loin, on est là. Merci beaucoup là, pour ma réponse, non, mais là, vous avez quand même gratté. Vous savez, vous avez personnellement, pas cobaye dans ce cosa. Papa, comment ça n'a pas zalate parce que ngai na botamina mayelo nzamba pesi ngai parce que na groupe Papa Koba tu vois que bakati ba 1000 et quelques comédiens ata moko talibani lelo ata moko talibani lelo o ayebani zeka ngai donc bakino musale za ngai ngana bandeki théâtre l'église ndene ekutela mutembele seki Papa Koba bakoba bina na mayelo za na en tout cas faut tout amono elongo faut na encadrer les sous parce que ça ya ngai asali ngata encadrer ngai fa ko bako sanga te asanga ndeni mutu ko sanga ndizanga zo moi bon afuli ngate bako bako fula ngate bako ba na encadrer ngai parce que ngana kutela be mina professeur ya théâtre à l'occurrence c'est manou na Elbas bomoneka c'est publicité makasi ya Vodacom bomoni publicité leki ba publicité nyoso mokili na temps oyo ya Vodacom mais c'est Elbas bomona ki merci na kutela ba na kutena bato minene ya théâtre ya mboko Congo papa ko bati menga kuna te o mo eza be fort na ngana kutela bon pona ke ba formation ozolanda mais papa ko baza maître na ngai yende muta encadrer ngai na tatuka lombo pe à son âme ba viena ba linga makasi pe bazolinga ti lo malgré pe tatuka lombo kufa papa ko ba ti lo sepelanga kontanga na mwana yi zo mwana mais ko ba ka fula ngandengeni ba fula mutu te muta fula mutu nzaka nzambe. Ou se poni Satan, foule ou bien se tourner nzamba foule. Donc ça des choses. Donc voilà, Nakatine expliquait très bien. Bato bazola nangai, ce n'est pas dans le mauvais sens et je dis la vérité, c'est ça que la vérité. Voilà. Merci beaucoup là, Vana, ma réponse non. Là, vélo moi je circulais, actuellement moi gens mikolo, il y a ba voyage, ba mbongo, balabi bateau bazo voyager net balava. Binel paraît que balave bino parce que mamba photo, que bimisi photo ba poni. Mais si ko ba président na yo
yena kete mais comment ça veut dire baponi leader pour ça spécial Kobaza président nangati azalaki Kobaza président nangati Kobaza grand frère nangai azaki encadré nangai président nangai kala lelo aka président nangati lelo aza vieux nangai donc maître na bien que maître je l'appelle mon maître il est mon maître donc aza vieux nangai na pesa ke ba considération toujours yé moko ayebi ke la valider ali ke makasi malgré moi bato mokili basala ka ndeti ngane to benda na mais quand même ngana leki nako finga pa ko bate nako finga tatu ka lombo nako finga pe bato parce que ce n'est pas mon éducation ngai funa banda na banda ko tosa nde baninga nga même moi mona moke funa tosa yo ko laver bato bon ndeti ngana sukule na munganga te wana distraction na sukule mekako na sukule na jari dans la six na pongoli sepso donc voilà ok bazio photo te nga bazwinga photo te bazwinga moni ma photo bato ba photo nango na mona keno biso ba congolais bo bazairo biso ba congolais zairo bato mangweli bato mitema mabe mangwelo alipeka gauche mutema mabe et là on a ça comme réponse là que c'est difficile na congolais à avancer parce que congolais entre eux balinganité je moi n'a pas ce exemple mon bassin makelele yoza journaliste eni zwa makelele batu bola na bola nga malamu mutu nyoso linga yeba congolais malamu azwa makelele zwa makelele zwa bangota 100 tchabona kata bassin ko chama ite baza vivant baotala baotamula tchabona kata bassin wana soko tchabona tongo bima na yo keno isiko solingi tango kozonga soki likele moko bimi na bassin je mets ma vie en danger katanga loboko okuta bango ta moko kobima te voilà congolais baza bongo parce que akolinga moninga alinga bima kende azobenda ye balinga kende abenda ye bakosala 2 jours na babima te voilà bacongolais bandingo donc kongo so moni minga badi kozwa ye motema ebebi ye so moni minga yalika yazwa totamulanga na yo eni maître makiadi abengi lava yaka zwa $100 apesi pe eni $100 mais relation ezanga bapesi $100 bapesi nga pe $100 mais ngana sepeli te naliyaka nyonso tu ngana zwa yango na bandi koniongela yo voilà congolais za bongo merci lava merci beaucoup koyoka lava nde explique bi congolais za makelele botika motema mabe bino ba congolais boza motema polele lava pesi bino lisese moko ya bien boza basa makele bota na porte en mama nene lelo yo sala expérience wana tia makele na bassin ndoko mona comportement congolais mais lava ngana ki oui yango boko mota na ba poison ah batlene poison. Qu'est-ce qu'on a qui va voyager na bino il paraît que non côté jalousie et comme va poison pour moninga kende que moninga muska kende kité neti lava babi comme orgueilleux ya grave bando tu voyage tu va voyage na maman Olive première dame oyo somi voiture à canot babi lava comme orgueil comment on appelle ça mot de kana ba klaxon d'abord celui le bozo ka c'est l'orgueil c'est moi qui ai fait ça. Ce bozo ka lelo oumela c'est moi qui ai fait ça. Ce bozo ka lelo mangola li peka gauche c'est moi qui ai fait ça. Ce bozo lelo basse ya makelele c'est moi toujours. Donc nazo la sabino ke nazo réfléchir très bien. Ngai voiture te mteko kabulanga na batu. Ndako te mteko kabulanga na batu. Voyage te mteko kabulanga na batu. Pona bet la ba klaxon pipi jamais je peux pas faire ça moi. D'abord ngana bota mapona longa etiki mbukusu na pesa mbote bele ne pour vaincre ngai la valider ne pour vaincre na pesa confiance na musana salaka na pesa confiance na nzambo na bondelaka na pesa ka nzambe tango zo lingo bando kanisela batu okanisela pengai tango zo lingo bando kopambula ba comédien nkolo pambula pengai nganda lelo ko beta tolo te na bi mon sponsor biso tozwi sponsor biso tozwi sponsor tozane lelo na bet le tolo sponsor na bet la tolo lelo na bet le tolo makasi ta c'est pas une mer à boire toi combien c'est pas une mer à boire eni c'est pas une mer à boire tout le monde ba nigérien bazo kenda ba poto bazo zonga ba sa ba film la poto bazo ya awa bazo en Afrique plutôt biso moko ba ndeko so ba congolais soka mono tete ni ba lava bandi je kwa kana bapoto abandi ko chola bandi ko tuka yo ngana zwi chance lelo chando eza grâce
merci. Sponsor. Première dame de la République. Vraiment. Talanga na uti na famille na zaka wapi. Oyekuta na quartier na ngiri. Ça c'est l'orgueil. Non, ezali komiki ti sapona zokumisa nde mutu asalinga bolamu. OK, balobi là. Zela eni. Ozape na ba faire na ba combattant. Oui. Zela eni. Omoni ba lépreux. Yesu abikisi ba lépreux. Ba ke bango nyonso babiki. Mais mitano bazongaki. Ba ko pesa Yesu merci. Ba ko pesa Yesu merci babisi Yesu limbisa ngai. Ba ko pesa Yesu babi Yesu merci parce que bola mosali biso tobiki lelo. Mais miso bazongaki te baza irreconnaissant. Nga nazali reconnaissant vis-à-vis ya maman. Maman, ennemi ya mbongo na mukili alaka te. Nana kangisa mbongo ennemi. Nani abisanga ke no ngai na swa na mbongo toloba na kasute nani? Nana kolinga fine ke na peril nani? Nana kolinga ndeki kotika mutu na mukili nani? Nana boya mbongo na mukili nani? Nana boya bolamu. Tosola ko toza kame ba ime tosola. Ngai la valide na uti na ngiri na famille moko extrêmement pauvre. Nazui grâce. Sponsor qui est ma maman. Abi moi na nga zo récolte musalo sali. Yaka boko de tourner na Dubaï. Bo tourner na Émirats, bo tourner na Abu Dhabi, bo tourner na Qatar. Na boya po yonde yo lobi na nga na boya ngape na boy po yo muto lobi. Mais bon ça va faire retour na ezali. Tena tuni yo le retour banane. Mais ne pas combattre bilo bo sa bilo bo balobi ke non bo sa bilo. Bo zo la sa position à bino il paraît. Eni tika ba combattre ba vanda na kimia. L'idée ça c'est que vous faites c'est vraiment l'orgueil. Tika na loba. Bande ko nga ba combattre na pesi bino ba mbote ba combattre ba bango musala bango ba saka bango ba yebi yango. O bango ba saka ba yebi yango. Combattre ça la musane pona ngata. Combattre okana ngande dinga za nani? Ndi yibisanga ko konde ti combattre ngakana nga lava ngana za nani? Pas okumisa premier de maman livre bola sa position no bamo. Ça y est aselinga bolamu. Fona kumisa ye. Même ndeko moko combattre soka benga lava na mona siko kendeke zaki muke. Ngana na memo siko na États-Unis. Nako kumisa ye. Ndeko combattre bike no alinga aider lava lisusu po lava da telaka lava acteur moko ya makasi bino mo boyebi mais extrêmement pauvre. Soki ndeko mo bike no lava lelo ngana mema yo na Alaska. Ok ça musala. Nakokumisa ye. Nakobake kingandi lokola diezola. Papizola batika ngati ba edanga toujours. Nakumisa ka bango. Évangile nakumisa ka bango nyonso tout. Nakumisa bango pourquoi? Parce que ba solo bolamu. Yebisanga poni to bondela ka Nzambe. Nzambe nkolo sunga ngai Nzambe naza Nzambe abibo zwa. Aozi po lepo fa na yo. Ça c'est même que Nzambe merci na opesinga. Mais vous êtes ingrat et ça orgueil. Laisse-moi vous dire, Eni. C'est ça que vous êtes en train de faire, l'orgueil. Non. Et puis on commis orgueil. Ta façon de parler, c'est là que c'est non, commis orgueil. Avec audace, parce que tu vas comprendre bien. Au monde ngai, Moussa Sagazali, l'art de bien parler. À ça théâtre. Il faut savoir parler. Quand tu prends un micro, Eni, opposé à la question de la tu vas convaincu. Quand il faut demander au lobat. Normalement. Il faut demander parce que le bâti au moins ah mais il vient d'où ce messieurs? Il vient d'où ce messieurs? Aux hommes ezabongo. Mais ce qu'on a dit que le bâti ah ce messieurs a bien parlé. Aux hommes laissez-moi na glorifier sponsor nangai. Oh glorifier na kumisa ye parce que salinga bolam. Oh glorifier. Na lobi ngo suna bande laissez-moi glorifier mon sponsor. Pour salinga bolam. À part Nzambe c'est tel yende wana soso mama solo yebisanga lelo oyo ne tuza aboye bata poto kombete ngana bena bango na famille ngana be bata kombete ngiri oyo ngana sika naza acteur indique acteur na ngiri oyo nana telema bike no voilà acteur solo ngo soso na ngiri yo zwa biyango yo keneta Kenya teto solo ko parce que yo lingo ba de critiquer ngai on a beaucoup de parce que aujourd'hui bolamu nanga okomuni ko suna mabena ngamba moko ya sensité aujourd'hui soko moni ah lava ah petit ngai ndeko na bena mona ngiri mona nya tongo ya traito le matin panini mozo ko aider ngati bazo beta mabaku o peut-être bazo ma peut-être bango ba pona bango te le bano asuka pona bango ezanini ça aza patron na biso ça les gars la télévision abi nazali patron ba comédien nyos tout comédien na mona ke bundisa ça
défendre le ba tenga c'est ça partout nga te nga be biloko nga yango yo te nani président Bodo pour na président Lombe ba mayele yo ba te président Lombe na président Bodo nga leki mayele défense nga yango yo président Lombe maître avocat na peso mbote belé ve nga Bodo mbote belé eloko nous moninga loba soki omonike o défendre ngo po yo leka ye leka le baté akosi ça y est le yaza patron de patron c'est un menteur ngai ndako etage ngo eleki ça y yango yo ezakande bongo na mokili mais yoko bana ko finga mutu teno ezakate et puis bakosa na kokoma mutambongo te okosa no moko kokosa na kokoma pauvre mais kokosa mutambongo c'est difficile okozwa jipi wapi okozwa saka sima boko tongila ndako. OK, merci. C'est ça. Merci beaucoup, merci. C'est ça zo bakeno na mutambongo apesi na ba preuve abike voilà ndako na nga ngoyo mituka na nga ngoyo donc yebisa yoko bulise ndenge nini. Voilà, merci. Merci vraiment, merci beaucoup Lydia. On peut se numéro de téléphone à bateau balingara la vala. Téléphone nga ngoyo plus 243 998 42 43 46. Moi dédicace. Dédicace de Pessina Clémence taille intelligente na Pessina Jocelyne Tan la cadette. Moi c'est taille